Kana matiso yeswe liloba na ngai ya suke o makasi na ngai ya suke consolation visible yaya osalela nga bolamu elekebele olongola nga sonye olongola nga na pasi o tika na yemba yo yeswe ye tika na matiso yeswe mokonzi nazomona yo yeswe na miso nanga kondima joba osalinga bolamu ye pape soki kutu moto afuti biye alongo Suisse aye mpo na événement ya monene oyo bongo yo moto oza awa en tout cas on a koloba eza kaka ke na nsima ya programme divin ezala toujours na bénéfice ou soit bénédiction moko oyo nzambe akashaka na se oyo na biso bato toyebaka te alors oyo nzambe apresente biso yango biso topresente yo moto oza na Kinshasa soki bato balongwe mosika baye à combien plus forte raison que yo oza déjà sur le terrain na Kinshasa. Ce programme est pour la bénédiction na biso, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ma bénédiction, c'est pour notre bénédiction. Ne manquez pas s'il vous plaît, venez adorer avec nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà lelo yenda yembi. On a kolobeza que toyaka kebele. En tout cas, nazara vraiment l'habitude ya ko marteler na yaka omoni rosala maboye te nga nzambe te na pe Saint-Esprit te oyo rosala na jour wana Saint-Esprit ye moko ndayebi oyo rosalela biso mokolo wana oyo nga na rosala eza kobengisaka bana nzambe na tosi na mongongo ya nzambe nabengi bana nzambe baya to adore nzambe banda ngoma nini mekano lokola buzindo ko ba comprendre tina milieu yango. Par la grâce de Dieu, tu vas dans la 14h30. Le Seigneur nous a mis à cœur, un pro en collaboration avec Casa Allegria Production, pour te livrer les bino concerts ya munene oyo na mawanzambi. Alors, tu vas dans la 14h30. Ngas ko na ko isa bana nzambi ko 14h30. Yara no bien avant, tanga place na yo, vanda na on a kimia. Dès qu'il est 14h, tu démarrer. Dès qu'il est 17h, même ça en a scène. Donc voilà. Merci beaucoup. Non, c'est ça. Mais moi, cheminement, visible. Na acheminement, moi, ouais, avec vous soir. Donc, moi, pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas le même processus? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous voyez, vous bon de la et vous faites un message dans la vie. Vous changez, parce que c'est la dernière question. Est-ce que l'homme première question. Vous savez, quand vous avez bien la rabisso na musala na ye, ils aura toujours na présentation moko. Cela veut dire quoi? Maman Rosala, papa na maman bakutani, baboti mwana liboso. Peut-être moi liboso comme une maman Dorcas. Elle est très douce. Baboti maman, mamie il est là. Mamie il est là. Voilà, donc déjà dans le programme nanga moko selon moi, c'était pas prévu que dans nzembo liboso na bimisa ezala liziba. Nzamba inspirera plus du côté banzembo adoration. Banzembo nyonso o na présentera bato. Ezala te banzembo na sala le Seigneur m'a fait grâce ya que na komara nzembo te. Et banzembo ya ranga plus quand naza na ba moment nanga prier. Voilà pourquoi
quand nzambe apesaka na saison bilei nango la saison nzambe akopesa bilei ya repentance la saison nakomi mpe na besoin cela veut dire que maman Elisa a chanté Lisiba, elle a chanté ma prière, elle a chanté Tchangaka, elle a chanté et puis elle a chanté Yaya malgré to benga Yaya kota bitumba mais to benga to bina. Elle a chanté célébrer parce que ce que le Seigneur fait chaque jour nous a na intérêt de célébrer. Elle a chanté témoignage parce que sur hôtel vinanga pendant na banditi lelo vinanga chaque jour c'est un témoignage. Voilà donc maman Elisa Zanelo a changé. Pour Nice à 2019, pour Nice à 2025, toujours la même personne. Voilà. Deuxième question était que mon accoutrement, oui. Déjà, je viens dans une famille chrétienne. Mon papa, Zali, serviteur de Dieu, ma maman aussi, elle était une servante de Dieu. Alors, okoli na libota oyo, totika libandate, totika mukongo libandate, tolataka to olingo bima vraiment papa atali soki ata mwa parti moko boye oza un grand problème donc kolata na nga eza déjà na base ya éducation et deuxième des choses eza que eza mosali ya nzambe donc nazolatana na besoin nalata d'une manière ya ke nabekisa moto aotala nga libaku te troisième des choses eza que le Seigneur m'a créé comme ça naza mo ebele alors je peux pas m'habiller la façon ya ke nalata moto moko atala nga asumuka mamilisi côté wana donc je dois être toujours comme ça pour que bao talanga naza l'exemple pour ma bas. Troisième question était non ngomba na banjango lelo te ngomba na bandango vi nanga mobimba ezala ngomba na luka nzambe na bangomba alors oyo na répondre yango vite fait moto akomaka pasteur te na kati ya motu ezalaka na bagrâce oyo nzambe adepozaka alors parmi bagrâce oyo nzambe adepozaka na kati ya motu ezalaka na ngolu moko ezalaka présente si le Seigneur a présenté la musique peut-être avant que yo yeba moto wana lokola musicien peut-être azalaki koteya mais koteya nyonso ezaka te moto aza pasteur non peut-être nzambe atya ngolu wana na nzela musique oyebi nga donc peut-être du côté ministériel oyebi nga te na moni ça fonctionnera comment voilà mais cela ne veut pas dire que soki kaka moto ateyisi akomi pasteur non je vous promets pas ça mais si un jour le Seigneur me dit en tout cas non ça l'amour mais là je vous promets pas merci. Voilà, je vais faire une petite mise au point. On reste plus sur les éléments du dimanche. Je sais que les gens ont ça pour le mieux sur la carte. Mais vous avez 48 heures d'éléments pour poser la question en rapport avec ça. Je vais revenir à ça. Je pense que le voilà. Comme souvent, je sais, en local. Bon, le Congo t'adore, la célébration aux visions d'Ambappé Sekunda, et dans de ça, chaque année. Et cela n'empêche que, en dehors du Congo t'adore, tout ça, la rappelle l'activité moussoussou. Maintenant, je vais aller vite. Le Seigneur m'avait donné prière il y a 40 jours, avant la mort de ma mère. Je ne savais pas pourquoi, dans ma côté, dans la prière. Et ma mère était en bonne santé. Elle a été bien la donner. Et tu as lu 4 jours, on a signé ça 40 jours. Déjà, dans 4 à 40 jours, on m'a fait la vision. Il y en a ça, la concert, il y a Otombo. Je ne savais pas pourquoi. Quand on m'a préparé, 4 jours, il y en a 6 à prière, dans 40 jours, ma mère est partie. Au poussière. Alors, et après, je comprendre que le Seigneur me préparait pour dire que dans les circonstances, je dois toujours élever le nom de Jésus. Et dans devant circonstances, merci. Pour dire que $20 na euro, et sur la bouche pour l'organisation, voilà.
Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel.
produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olalaka te, produit oyo eza somnifère, ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique, eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula baveni na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo kozanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 senando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa bébé na muluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture.